Monsieur Boubou a Kaninga bon, on a confirmé na confirmé en côté parce que dans une source pendant juste été mais dans l'ingina ebisaye kaka tuna colonel Rodi Mboyo promotion à Souka ya ba Rangers Mobuta format qui bango na États-Unis dans l'année 88 a sali coup de guerre na Belgique na France azalaki insisté commando na Kotakoli na Kananga atuna ye boye mon colonel soki ngai na sokoko to kanani nani motako reside moninga motaliboso parce que colonel étant que ranger commando bien formé na ba américain akopesa réponse amuke azamuke colonel de Rodi Mboyo grand frère na ye atuna ye soki na kani sokoko na ndenge ya mabe soki ayoki yango alingi réagir ngane nani motako resi moninga motaliboso colonel commando Rodi Mboyo motako pesa réponse. Merci beaucoup. Nayoki ke Monsieur Boubou a Kaninga bon, on a confirmé na confirmé en côté parce que dans une source pendant juste été mais dans l'ingina ebisaye kaka tuna colonel Rodi Mboyo promotion à Souka ya ba Rangers Mobuta format qui bango na États-Unis dans l'année 88 a sali coup de guerre na Belgique na France azalaki insisté commando na Kotakoli na Kananga atuna ye boye mon colonel soki ngai na sokoko to kanani nani motako reside moninga motaliboso parce que colonel étant que ranger commando bien formé na ba américain akopesa réponse amuke azamuke colonel de Rodi Mboyo grand frère na ye atuna ye soki na kani sokoko na ndenge ya mabe soki ayoki yango alingi réagir ngane nani motako resi moninga motaliboso colonel commando Rodi Mboyo motako pesa réponse. Merci beaucoup.